Bonjour, bonjour, bonjour. Bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. Bon déjeuner, la bienvenue surtout. Bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. Voilà, bon déjeuner. Bon déjeuner, hein. Ayude ngeutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe yude yude ngeutekisa mwana nzambi yude ngeutekisile fumu Yesu ayude ngeutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe ayude maukangame ayude ngeutekisa mwana nzambi ayude ngeutekisile fumu Yesu bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe yuda twekukande wekamkangama ayude ngekutekisa fumu Yesu ayude ngekutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe Kota yuyu glitane kota mutanda mimi chike vatweka mbondama les femmes fortes oye bamama oye kota mutanda yude sala fumu Yesu ayude ngeutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakuvangilanga mulunzingwe bana boma bana madari bana mwanda kota mutanda amida shatu kota mutanda Serafini Masela kota mutanda Fifi Mbutu, Nikuna, mama, Nikuna. Damishinda kuba usadisanga muluzingu, baukwati bayude, Nikaluketo, weka mbondama. Nika luketo, mama nika luketo balula, toeka mbondama. Ayude ngeutekisa mwana nzambi ayude ngeutekisa fumu Yesu Bonjour, bon déjeuner, bisika biso, bisous bino, bonsoir, bonsoir, ça dépend heure à laquelle
vous allez suivre la danoise, votre maman Leki Nanko, Bambo te bisika biso, bisui bino, bayenge, na bandeko na biso, ya église, ya PV, ya longo, na ya kikukusa, bobo to bondeko, na ba oyo ya catholique, ba shalom, ba rechalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisui bino, kaka tope saka mita no respect, lo sako, na ba chef coutumier na biso, ba oyo ba sala keto balana, mariage coutumier, et puis tokei na lombango, bandiko na biso abima, témoin de Jéhovah, néo-apostolique, pourquoi pas toute tendance confondue, bozali bienvenue, na seya sous les baobas. Bandeko na ngai ezali bon déjeuner, na yaka ko lamusa conscience, muke lisolo muke, obele conseil ebele, olingi ozui oboyi ofandi na yo, osali mokili na yo, ezali nango ofele. Kaka, tiens moi j'aime et ça la bien, partager et ça la bien, et puis les sous comment moi commentaire ya kitoko et puis ça kaka tokos landenge ya mukete. Bande konangai voilà to lingi to sur la monke nazali nazo kotangela bino commentaire ndeko na biso atiaki na émission to salaki lobby na bon déjeuner à lobby o ezalaki mama atikali ko bwaka bana na ye atikali ko bwaka bango pona nini abwaka ki bana wana point d'interrogation o na yebisaki bino ki soki na 8 ans to le kanango na live tande ezali ko zanga ngai naza vraiment na makambo ebele semaine oyo. Alors bande konanga qu'est-ce qu'on va faire? Tokota la commentaire ndeko mwasi acheki na émission wana commentaire wana elamusi conscience commentaire wana ezali kolobela biso ba mama après le divorce na biso ndenge nini to salaka na bana ndenge nini to privaka mibali bana ndenge nini to komaka mitema ya mabe ndenge nini to conseillaka bana na biso bayi na mama na papa na bango alors to yebite ke yozo yinisa bana papa bongo lobi soki liwa eye liwa elobaka te ekoki komemo na butu ko memo lobi kuna okotika bana wana na nani déjà oyinisi bango tata na bango olakisi bana wana ke tata wana za motema mabe siko soki lelo mama ozali te eke tata pe asi abala mwasi na ye mususu bana wana bayaka te mwasi wana besana na ye ke papa bana bayaka te siko mbala moko yo okufi mama na ngai ekomi ke papa fo azwa bana omote kozala so mobulu epa mwasi bato ya ndako amesanaki na ye komona bana wana te bana na pe balingana na bango papa na bango te bon siko bakoya kaka parce ke bazangi esika kokende yeba bakoya komema chivunu na ndako ya bato. Alors bande konanga to sala ka tension égoïsme ezali mabe nketo eza malamu te eloko nini ngona mokilo esila kate bande konanga pona nini biso ba congolais to lingi ko mema makambu milai bo to lingi ko swana chaque jour ko tanga kombo mutu mikolo nyoso tu olamuki bo osali bo kaka kombo ya mutu ofingi mutu ofingi deja mutu mama na ye tata na ye ofingi mibali na ye ofingi bana na ye ofingi ba kaleso ba soutien ba te na ye kubuka ofingi osali nyonso ko sala mais ozali ka kotika te ofingi mutu aza handicapé aza loboko boy aza boye azali na boye mais ozaka ka koya mikolo nyonso kofinga le eloko nyonso la te ndenge moko bino pe bato bokaboni na mibali okaboni na mobali esili ya tika yake nikosala vie na ye tika ya bala mwasi na ye akozwa mwasi boye komi kaka azwi mwana mwasi ya bato amemi problème ozwi mobali ya bato mais mibali yango bazalaka ya bato bakende bino ba mikolo mibali bokoma na bagenda na bapapier bosinya ke mobali aza mobali na nga ntina kokufa botikaka bango mpo na nini botikaka bango pona nini koya kodokisa moninga oyo azwi mobali na ye afandaki na ye mobali aye approuvé ye noir sur blanc ke bolingo eza te ale mutu wana nde akomema po kaseke ye nde abomaki libala ya tel me bino mpe bakongolais boza kokwara nango okomona mpe bobandi konyokola mwasi ya bato bobandi mpe la mosusu na balive kobenga mwasi ekingandi bandeko na nga nasala live awa ya mwasi moko na Hollande alobi ke bazwi mobali na ye ke kobala na Suède couple wana babenga
Moi, moi, je suis dans le balobi, mais moi, je ne comprends pas. Je suis dans le balobi na Hollande, je suis dans le balobi na Belgique, na Belgique. Je suis soutien moi, c'était les papas ya moi, c'était et loko moko ya moi, c'est Zalaka Kunate. Oh, ils ont l'accent que et puis dans l'église, na biso va confirmer que mon balobi Zalaka na moi, c'était les longs gars comme Mimangambo. Non, Mimangambo, je suis na Bali. Mais ceux qui sont dans mon balobi, ils n'ont pas besoin. Mon balobi a bien biso qui ngai na yo toza libala, il y a pas besoin. Moi, si on a souké mission à Longolisango. Parce que ni comportement de soba congolais, tous ali très égoïste. Tous a moté mamabe. Au soin ni na mobali lelo lobi 3 jours. Boyo kaninde na efsa bino bosali bilan. Et que libala ko ekozala nango lisute et simbite. Tika muto asala chemin na ye. Yo pe luka vino ili bandi ko nga mibali bazala na bango kaka. Basi pe bazala na bango kaka. Mobali wa sukisi mibali azate. Moi je sukisi basi azate. Nzamba yeba ki biso nyoso mabele mibali. Mibali nyoso na sendenge moko. Voilà. Ayeba ki ata bote kitoko ata ozaso ki mandenge nini. Metango bako konte combien de mabele mibali. OK, tango bako konte makolo boni mibali so kompe na makolo misatu mine okomi monstre. Alors, pourquoi on dit que vous avez vie avec qui camarade de Sili ou bien mon ina so aboyi na yo abike na lina masukota mwana yote nde yo ko banda ko finga mutu wana ale bilo be boso kotela nga mwana na nga yena ndako alobike mama camarade na nga tuka na tuni ndeni camarade na ndeni ni Janine te Janine na bayi na nga lingine sukota mwana na nga te. Ah OK, problème ezate tam so Dieu fait grâce aboyi na e tika e luka camarade mususu bien vanda na yo. Allez, ce qu'on a encouragé moi nanga que banda ko finga Janine chaque jour Luka asalani na mukili asala boye banda ko finga e et puis bino bozo ko applaudir chaque jour bozo ko beta maboko bozo ko ba ba fingi la danse ba fingi mais toza moi si na mobilité toza ba lesbiennité. Moi si na mobali kutu bakabwana na likambo esila sikoyo biso kutu toza ba lesbienne te to mona na te to liesika moko te mais comment beaucoup ko encourager mutu moko ba finga baninga chaque jour beaucoup ko encourager moi si moko bo libale kufa nango déjà afinga ka mobali ya batu chaque jour afinga ka mbanda mobali na chaque jour. Comment vous pouvez encourager moi si moko bo libale kufa apimelaka aprivaka mobali bana mais bino bozana boza ko encourager ko pesa bana te ko lakisa bana te bozo ye balobi te moninga ko keneli felo moninga soki bo encourager bo bengi bo tie ba pilipila ba mungo ya lokuta mais tango ba moninga ko tika na ye moko bo yebi conscience moninga ninga zo souffrir bo mona moninga komi ko kauka akomi ko konda abali ko kauka pona ni bino bozo encourager les mal mutu yande ngwana bolobi non lelo lobi ko ki changer tika bato bato toza à l'aise pona bato bazo finga baza bien baza na bango bien bazo tambo na bango bazo lia na bandeko na bango bazo na mibali na bango bazo sala nyonso o mobali asalaka nyonso moi ça sala mais bino ce que besoin encourager azo finga. Est-ce que ce moto na bimi na bala et so ko mama epene longité azana yeka rapie donc bozo mona te ke bozo ko muninga o bino bozo encourager bozo meme na passe na souffrance na tension. Voilà bande ko na ngai ezalaka bongo erango kendeke mbangu voilà tika na natanga ya tikali na mpa mingi te totanga nini andiko na biso mwasi akomaki bino mo boyebi kotanga mwa lingala pesa la mwa kilo mais tokotanga yango tokena ngo malembe ndeko na biso mwasi apesi commentaire na kombo ya Julia Kinzodi andi yango nde commentaire na ye alobi boye bandeko nanga tovanda no moke et ça la bien babanda kaka yaya alobi boye alobi la danoise basi ebele bazo sala bongo soki akabwani na mobali ayini mobali wana akomi koboya amonaka ata bana na ye okomona akomi kokotisa bana makambo ya mabe na mutu po bayi na papa na bango
azali koyebisa bana papa na bino asundola bino akima bino. Tangu bana wana bakokola bayini papa na bango pona libela. Ngai ekomeli ndeko na ngai ya mobali bakabwana na mwasi na ye tangu bana bazali nanu mike. Mama wana alingaka te frère na ngai amona bana na ye. Frère nanga anyokwami po na kobunda po amona bana na ye. Mama wana alinga te lelo ekokisi 20 ans. Bana wana bakola babala babota. Bana bakola babala babota. Kasi bayina papa na bango babengana yete. Non, babengaka yete. Voilà, babengaka yete. Balobisaka yete po mama na bango soki ayoki ke obengaki papa ayini yo pona libela. Bana wana lokola pe baza bana mabe babwakisa papa na bango na juin oyo, ane oyo na juin kaka mama wana akufi na poto. Na juin mama na bango ya bana wana akufi na poto. Abelite esi bakundi ye. Voilà, abelite esi bakundi ye. Kasi tala position atiki bana na ye. Papa na bango ye mabe. Bana bayina papa na bango mwasi wana azalaki mukongo. Mwasi wana azalaki mukongo. Mobali pe mukongo. La danoise beta sete na likambo oyo ezali mabe makasi. Merci. Voilà. Aya ko continuer lisusu. Alobi sous le baoba la danoise. Merci la danoise. Oyebi ke après liwa ya mama wana secret eye kobima ke tangu bana bakoli akomi koloba na bango papa na bango azandoki ya vi na bango. La danoise mobali oyo abengisi yo na bana na poto, bana misatu na poto. Donc mobali wana bengisaka ye na bana. Mobali moko na bana mbala moko oye poto na bana na yo nyonso. Ayaki poto na bana nyonso tu mobali abengisaki ye. Boye mobali abotisaka ye. Sikoyo atikala na kin ale mobali aye ko bengisa ye na poto nzela na bana bango nyonso ba ye. Voilà. Na mone ke lo moko eza awa na poto na bana baye. Tangu aye na poto abalukeli mobali libala ezo simba te lisusu te bakabwani. Merci okopesa ex papa ya bana na yo yango wana ndeko na biso atuni lelo akufi atiki pe bana yango akufi na âge ya 63 ans. Mawa penza atiki bana na pasi na en na mitema ya bana contre papa na bango. Voilà. Bandeko ndeko na biso akufi na liwate. Abeli na yete. Voilà, commentaire eza mulai. So lingo tangango okene mission ya lobby. Ndeko na biso akufi. Abeli na yete bandeko nanga. Akufi kaka brusquement. Mobali abengisa ina bana misatu tanga tikake na kin. Ya yokutu babengisi yo. Ebele bokamwisa ngai biso bala danoise oyo babengisa biso te batika biso na âge ya 23 ans. Na bana mibale babengisa biso te. Mais yo mama ndenge ozotalanga mobali abengisi yo na bana yebaki ezali grâce. Ezali grâce. Poto ezali nango paradis te bakufaka na bango. Mais poto ça fait aussi du bien. Tu vois, on peut vivre un peu mieux que chose qui na Congo. Il faut ton ndima kape yango. Soin de santé zali. O salo salate okolia. O salo salate okozona na ndako kolala. So olali libanda yebaka yo mutu na edoki olindo banufana no na libanda. Alors bandeko na biloko ya boye penza. Toloba te mama okabwani na bana o sali nyonso yinisa bana papa zo luka dans tous les moyens mona bana na ye
mais yo pas no yeso bimake non bana wana ke papa na bino alingaka bino te ti oyo koloba ke papa na bino ndaza ndoki ya vi na bino bana bana poto batangi ba classe babali baboti siko papa na bango loka bamonda nini bande konanga tu ne peux pas avoir tout sur cette terre même ok pas ba Kardashian poko yoka bazana ba problème ko bota bazo kende ko tie isaka bana bazo ville oyo bazo boye ba kotisi kim mususu kama oyo ya ba Kardashian wana na linga ke mingi ye bazana mwana moko bazo kembe ko linga ndeni abakisa bana mais bazangi eloko te kolia komela biloko tout ezali mais eloko moko nzambe apesaka na ye nyonso te na mokilo ya se même ba pasteur bazana mikumba na bango ba pasteur musu bazana bana ba SS baza ko bela ba pasteur musu bazana do mutu na mutazana mukumba na ye ne crois pas que ceux qui na longwe na mobali oyo na ke na mobali mususu na ke trouver bonheur maman il faut bien réfléchir alors quand tu pars babotaka mwana yo moko te soko lingo bota mwana yo moko to na poto kende ko somba ba superbe ba poser yo ko mona tata ko mona na te mama ko mona na te mais tangu yo sagisi nzoto na mutu atindi biloko ne na kati kuna nzoto na yo oboti bana wana bazali bana na yo moko te à condition que tata wana boya na ebana tu kozana choix te soki papa boyi bana os ato bunda na lingi na ete wana ozana na choix te mais soki papa lingi bana na e faut tika papa mona bana na e parce que malédiction na bonheur eza ba parole siko lelo ndeko mama na biso atikali koloba papa wana zandoki boye na boye papa wana siko akufi to boyi tata tiki bana mikolo mais bana na siko bozota mwana nzela papa na mino azalaka quelque part et au sala bango ndeni et puis papa on a dit lelo atikala suna bana te bana nyoso bakima eza normal te ba mama na batata na makambo zo sala même na ba vie normale et li kambuni ne sila kate o kabwani na mobali na yo mais kabwana na etika ya sala vie na ye tika bana bazala libre ba décider bango moko o kabwani na moninga camarade ya boyi yo alingi lisusu te abiki na sepeli na nga lisusu te o bande ko finga ye mikolo nyonso pono gagner nini ozwa nini parce que zo simba pete ozo finga biso tozana biso ka bien ozo finga tozo lia na biso ozo finga do tio ko zona tension ozuna liboma ale bino bato bongo bande ko na biso botala ka biso bozo encourager les mal donc eza bien te eza na ba conséquence c'est la mort. Quand tu au koufi ne place au ya baki bon mona ba retomber aux ala malamu te alors bande konanga na suki wana voilà pour na bon déjeuner à lelo suki wana voilà alors à bon entendeur salut tokutani bakala mingi te live kozonga na ngobo banga te live kozonga mais pour le moment batango vraiment les aussi maté voilà bon déjeuner bon mela ba mela kaka et ça la bien donc voilà quoi à ce soir si tout va bien gros bisous maman Emilia moi c'est bata papa Gaïta on a bien joli batini ça moi yayo yangwana maman Irène Sikozali ba gros bisous ministre vérité very cœur sensible kamata yo yangwana oya biso pe mwana Niclette na kati ya Canada gros bisous Raisa Pindi yayo yangwana bisous bino nyoso ba youtubers ba gros bisous bye.